Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la Constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindé Naïf Sarabinoga. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Mais tout Vandinabino Awa, beaucoup vivre en haut. Parce que 5 minutes, ils ont jeté, ils ont cours, il y a éducation civique. Donc, civisme, il faut zonga na ba Congolais parce que Congolais a commis un civique. Congolais, bolaki si pembe azali koloba mwindu. Congolais, to linganité. Parce que boyebi bien singde to loba na bino ke to bandaki kolela. Congolais to bandaki kolela. Rwandais alongwa. Tozo muninga na biso Congolais aya na place ya mboka. Nzamba yokeli biso parce que Congo ezali ya simoki mbangu nzamba yokeli biso. Congolais aye. Congolais asa ye a mati likolo azako kende. Biso moko ba Congolais to komi ko beda ye po kita. Président Félix Tshisekedi asa keyi asa mati siko biso il faut to chaye maboko po akende bien amata mais Congolais lokalinga yebite Congolais motema mabe donc ezali ko salma ndenge to lingite Congolais motema mabe makambo nyoso tout ozo vivre siko ezali faute ya Fayulu. Tolo te ezali faute ya Fayulu. Soki Fayulu andimaki défaite na ye mbele Congolais a partagé te. Alors reconnaître défaite na ye mais Congolais a partagé te mais nzamba za ko sala kaka azali ko reverser bango bomoni na mwisi bomoni mbusa na mwisi ndengi abimisi ba secret nyo surtout abimisi ba secret nyo surtout donc Fayulu azwa kite bango kuna ezalaki cop ndengi ba kende kuna mboka na biso engoko kende na ndengi bato ba yelaki kuna ba sala makambo nyo surtout mboka na biso ba teka yango donc na mbusa na mwisa moni akoki ko vanda na yango tina suka te akoki te abimisi ba secret donc Fayulu azwa jamais Fayulu azalaki le chèque moki akuta azalaki libosa Fayulu moki azalaki libosa Fayulu atana koyeba na moki aleki Fayulu moki aleki Fayulu moki abeta mutu na plateau likola kanda mboka si avait mené une vie comme moi une vie propre si Dieu lui-même ne peut sortir ici ni Mobutu ni Kabila je n'ai fréquenté personne dans ma vie. Je suis né. Les cassettes sont là. Un enfant d'un pauvre. Les cassettes sont là. Depuis Ngiringiri où vous habitez, on connaît. Les images montrées. Ngiringiri, depuis Ngiringiri. Ngiringiri, c'est ma maman. Ngiringiri. J'ai habité chez ma maman. Vous savez ce que vous faites ici? Les cafés de colons. Les cafés de colons. Toi, tu as été un garçon très dangereux. Écoutez, les garçons qui vous voyez. Sinon, je vais désannoncer. C'est un garçon qui a fait tuer beaucoup de Congolais. Mende Malanga. Sa maison de Mbinza a été arrachée par les kabylistes. Qui était le cerveau moteur? C'est lui. C'est lui qui a amené les kabylistes auprès pour regarder la maison de Mende. Et pourtant, Mende, c'est son propre frère. Mais je travaille avec Mende. S'il vous plaît. Mende, c'est son propre frère. La plupart de Matétela qu'on avait arraché les biens ici. C'est toi qui étais à tête. Non, c'est toi qui étais à tête. Tu as trahi tes propres frères Matétela. Tu as trahi tes propres frères Matétela. Et non, de l'autre côté, tu as essayé de créer des zizanies entre Katumba Makel et Joseph Kabila. C'est toi qui amène de faux dossiers, c'est Katumba Makel. Tu dis que c'est Katumba Makel qui te met le bateau dans les roues pour ne pas voir Joseph Kabila. Et tu as créé des zizanies entre Katumba Makel et Joseph Kabila. C'est toi, non? Tu vas à la nerf, tu es en train de diviser la nerf. Un garçon très dangereux. Tu connais le travail de ta On se moque de vous. Qui peut se moquer de moi? Des affirmations gratuites. Qui peut se moquer de moi? Si je vous amène devant la justice, j'ai travaillé dans les cafés, je n'ai pas eu l'argent ici. J'ai eu des préfinancements extérieurs. J'ai eu le préfinancement extérieur. Le café des Portugais.
les dettes que vous avez à l'Union à l'UZP, vous avez même récupéré votre certificat d'enregistrement, vous avez récupéré. Ils ont fait tout. Et moi, que je vous dise ça. Que je vous dise ça. 7 millions de dollars. Il n'y a pas de sport. Il a voulu créer des distractions entre Joseph Kabila et Katumba Moaké. Maintenant, Katumba Moaké et Joseph Kabila ne s'attendent pas, c'est toi. Si Joseph Kabila n'est pas au courant, c'est toi. Tu vas ici, tu racontes. Tu vas là-bas, tu racontes. Tu as amené les gens pour pouvoir arracher la maison de Mendes. C'est toi, Mendes, c'est ton frère. Regarde-moi ces petits voyous. C'est un petit escroc. Retournez les cafés des Portugais. Moi, je n'ai aucune idée de qui que ce soit. Je suis un garçon qui a mené une vie propre, très propre. Non, c'était un petit la dette pour aller prendre les conservateurs, les titres immobiliers. J'ai des maisons Bumba envoyé ces gens pour saisir. Pas comme ça, pas comme ça. Mendo Malanga, sa maison, c'est toi l'hôtel. C'est toi l'hôtel. Il a amené les cadeaux. Président Gabriel, vous êtes président d'un grand parti. Il y a des dettes déjà de la pharmacie qui t'a pris les médicaments. Tu vends des médicaments par terre dans ta petite pharmacie. Tu n'as même pas de climatiseur, tu n'as même pas de voiture. Mais tu es un petit assassin. Tu es un petit assassin. Ta petite pharmacie a fait une cabine. Comment tu peux raconter ça? Là, vous avez complètement dérapé. Non, c'est toi, je t'avais dit de ne pas mener ces petits. Ce sont des petits il faut laisser retourner les cafés au colon. Nous payons les dettes, moi. Les dettes de de demander à ton petit frère, à ton frère Lokola, de me payer mes 1 million de dollars. Je ne dois à personne. Laurent Désiré Kabila est venu ici maintenant. Et j'ai vu depuis tout quiconque que je dois de l'argent, quiconque qui doit venir se présenter devant les gens. Toi, le petit assassin. Maintenant, quand tu m'as moqué de pouvoir aller dans un vacances, c'est à cause de toi. Quand tu m'as moqué, maintenant, je prouve à cause de toi. C'est vous qui avez la parole. Et si vous continuez, je dis C'est vous qui avez la parole. vous continuez jamais la documentation. Même de la Banque centrale. Vous continuez jamais ça. C'est vous qui avez la parole. La documentation de la Banque Mais centrale. amène ça, je veux ça. Amène. Amène. Je voulais que tu amènes. Et je vais amener des factures des gens qui ont pris dans des marchés là-bas. Tu n'arrives même pas à rembourser l'argent. Des petits montants. Zéro. Toi, tu peux te comparer avec moi, toi. Jamais. Zéro. Regarde-moi ce petit voyou. Un pauvre. Jamais. Quand tu m'as Mais c'est toi qui es voyou. C'est toi qui es voyou. Une voiture, C'est toi voyou. à 86. Toumba ne donne pas d'occasion de rompre. Il donne des voitures neuves, des jeeps. Pas d'attaque personnelle. Tu es un petit voyou, Mais toi. c'est toi qui es voyou. À À quel niveau? Toi. C'est toi voyou. Tu es un petit voyou. À quel niveau? Moka na seka mabe donc kanda mboka moki ya bote mutu bon hyperki tu wana moki ya betaki we rataki soki ezwaki joana tete Fayulu azalaki simba mokia mais Fayulu motema likundu botalaka elongi ya mutabo est-ce mutabo akoza gentil mutabo elonga boy koza gentil Fayulu motema mabe mais tozaka ko confondre yo Nzamba za confondre les 30 au moni boula Fayulu ezanine bakanga ye tango ba okanga ya komi état de droit ezate mais Fayulu to kanga ka yote Fayulu okosilisa yango moko yo moko okosilisa yango les 30 jours bima yo moko silisa yango les 30 jours bima Fayulu esprit mabeta la kaka congolais yo pona jour musuté oponi les 30 jours. Oh, les 30 jours au Kanamba sabotaki yango ayebi kututi na les 30 jours parce que aza rwandais ce président na biso tozui président congolais kinois tolingo fêter les 30 juin bien yo siko Fayulu oya na ba boulke o baby ça les 30 juin donc vraiment donc congolais boyeba ba moment o toza au passé o ya division ya peuple congolais ezali faute ya Fayulu Fayulu mutamei makambo soki Fayulu andima ki défaite ndenge ba politicien balobaka balobi kuna aux États-Unis balobi Trump azwaki te est-ce que momi ana mususu wana nani abimisi ba trouble te
donc ezali ndengo wana ezali politiki Fayulu azwa te bolanda mbusa na mwisi makambo alobi ke Fayulu azwa te ezalaki masolo tu cop na bango basala po bateka mboka abimisi ba vérité nyonso tout mais lelo Fayulu azoko koloba te Fayulu esprit mabe mais boyeba ke nzamba ko confondre bino parce que président na biso azali président oyo nzamba yokolaka et puis azali na souci ya peuple na biso donc on ezaleka introduction parce que méchants zaleki ya kosakana te parce que mboka oyo na moni pensa batu bakomi donc congolais to komi partager congolais nga nazo répéter lisusu nazo zongisa makambo oyo bino bandoko loba nani yango abandoko loba te ke en tout cas donc étranger alongwa mutu nyoso tu ba ko tchaye soki ba tie wana biso nyoso tu to bongsa mboka na biso to yokana lelo penza nzamba yokeli biso Bacheli biso étranger te congolais de souche quinois. Mais congolais lingité. Donc partager donc pour na Fayulu a inventé ba masolo moko donc il y a batama boma donc azo continuer kaka donc Fayulu yo boule na ezali ba kangayo ba ko kangayo te Fayulu ko si sango yo moko donc ba ko kangayo te Fayulu ba ko kangayo te donc vraiment peuple congolais to vanda bomoni de gouvernement zo bimakalate gouvernement zo bimakalate na pesibino na pesibino boyoka 5 minutes malam na yebisibino gouvernement o soge bimi ba médiocre wana ba zui ba ministère ba bandoko loba loba ki président na biso aza kinoate aza mwana papa Tshisekedi te donc ba ministère netia défense finance intérieur affaires étrangères justice bakozwaka yango te bazwa na bango misusu mais wana bakozwaka yango te loba ke président na biso papa Tshisekedi akota ba boloko te papa Tshisekedi ba China résidence surveillée te président na biso azali kinoate mais ba médiocre donc bino bozo mona penza donc mboka ngo abino donc bo vandi soki combien de mbula na mboka wana bo sala eloko moko te donc ba pesa bino susu donc na directeur cabinet oyo isoka 8 ans so neyemi muto boko sambwa bino ba neyemi wana na ba mova wana tozakala te ezobima tosisa makamba coup d'Afrique boko mona donc bazui déjà klebowa nini sikoyo ndazo kota dans na premier sujet na biso donc peuple congolais donc vraiment nazali ko sepela na bino parce que vous allez kotika 5 minutes avec César Ngadité. Vous allez kotika 5 minutes avec César Ngadité. Vous allez kaka 5 minutes parce que 5 minutes et le baka ma solo oyo ya solo. To yebse bino ke soki président de la République na biso. C'est normal soka sali makamto moni clarté. To koloba ndengi base salaka. Base so ba moni clarté, ozomona ndenge ba okita na balabala. Bazo kita na balabala pona ko kebisa donc président na biso ayeba ke peuple ezali na simana ye mais soki likambu ezali tokoloba ezali na 5 minutes toko bando loba te ke président na sali président na zu gouvernement te ba boule na ye oyo ya peuple d'abord oyo peuple alia nani abandi ko saila ngote donc ce que tu condamné na makambo nini il faut tout que l'état to tala makambo côté président de la république azu gouvernement bimi to moni musala ndenge komo kende après to bandi ko loba to ko loba te ka neti bato maboma onga na ko tanga ba kombo te na ntina na tanga ba kombo na ba onte boyebi bango o bazali ko loba donc ils ont na justice bozo condamner mutu par défaut ezala raté mais peuple congolais to komi nini peuple congolais eloko nini komi na biso ba pays mususu bazo envier biso biso moko makambo leki na mboka na biso tozomona ngo neti liseki to sali makambo neti ba pays civilisé président sika ye alongwe sécurité o ezali na président o yakala et ye na président sika makila etangite donc tozomona ngo neti liseki mais peuple congolais to komi wapi peuple congolais ataku tuyo soko za muta Fayulu ataku tuyo total batute donc ba président ba kokende mboka na biso ekotikala mboka na biso tozui président oyo il fallait tozwa bomoni bato la mukande bakomo lobate bomoni bato la mukande bakomi ko lobate bakomi ko ndima ba makambu na bango oyo babando ko sala ya complot bamoni ke non bakoki ko tika la ndenge wana te bakomo bimisa basekele po bomona ke dès le départ président Otozana ye azali ki juste et clair et puis azali mutu moko azali ya manœuvre te ya bando ko lobela bango makambo ya vérité yango pe sala mais donc njamba confondre bango Fayulu l'esprit ma bé mais yo yango tozo kama tozo ndimate ke yo za congolais esprit ma bé mais eko simba kate nazali ko pesa bino exemple nazali siko ko pesa bino exemple concret donc boyebi penza
nakanisi ba misusu bayebaki te boyebi ke kankokolo ba militaire na kankokolo basala 20 ans mai ezalaka te bozondima militaire asokolaka te na basokoto alataka donc 20 ans mai eza te kankokolo bavanda 20 ans donc médiocre oyo azalaki awa donc Kanambe donc avandisa ba militaire 20 ans mai ezalaka te militaire azokengela mboka 20 ans mai ezalaka te Kanambe kutu akoza na souci ya mai te parce que Kanambe yebi mai te awuta na forêt andoko sokola te ayeko sokola ka tanga komi président de est-ce Kanambe yebi utilité mai 20 ans militaire azangi mai na zokolakisa bino ba image botala ndengi ba femme ya ba militaire na ba militaire baza ko sepela on dirait bazaka na mboka moko soki wapi neti kisasa te donc on dirait donc ba mona mai kala na soki la bino ba image botala bino moko na kankokolo ndenge bazo sepela 20 ans na zo bino 20 ans mai ezalaka te vraiment ezali passe na mawana motema bino moko botala na ba image Bonjour. Wapi yango? Yao kanga. D'accord. Pression nous. C'est le début. Ici. Ah. Ah, c'est ça, moi. On s'est payé, hein? On s'est payé, hein? Bokanga, 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 bokanga. Il faut le kangi. Le bois qu'on dirait Kangami. Ouais. C'est bon. Balapi makamba lubwa kwa chao bacheloni. On met la terre. donc bino mo boyito tana ba image na kasi naza kutu na makambo lobate donc bino penza obita omoni ba congolais bo pesa bato bakanda bozo mona makambo o Kanambe na ba médiocre basala 20 ans quand kokolo ba militaire bazanga mai batili bango mai bazo se planète bana mike on dirait bazo sepela donc on dirait ba vanda soki na mboka nini oke na kisasa bongo siko bato ndengi wana Kanambe na ba médiocre wana bino bozo se permettre botanga su ba kombo na bango botanga ka susu ba kombo na bango bolo bakeba zonga. Et l'autre connaît la maille à pamba na kankokolo et zala quitté pendant 20 ans na lobby bien 20 ans. Kanambe ba soda siko et puis boka mandengini ba soda lem sous bazo que no bunta bien te do soda donc na sokoto mukosa na zoto zo sokola na maite do soda bunda bien ndengini. En plus de cela donc président na biso alingi social à peuple congolais la bien abandina na ba soda parce que bango de bakengela ramboka. Soda soins médicaux au félé makambutu sur les azos se soigner au félé parce que bazana toi soda soka za bien te a aucun lamboka ndengini bongo bino bato aboye boza ko lobaba misu on dit na ebite tala congolais na ebite to omoni bino yango na sikonga na loba penza esprit ya congolais photo ko apene esprit neta bandibu donc ozui penza kande leki o lati biloko na ko loba kombote na plonger le yo to kufi parce que congolais na ebite on dirait mitu na biso za sou bien te to
toleli kanamba bomi e congolais yata mbuata nani ya tozui congolais papa na ye to sali traçabilité à papa maman famille to yebiye aza massa aza yaya aza petit donc massa na biso donc ils ont fait biso espoir peu ko loba ke ngape lelo na konko ma pe président. Mais bolingi était mutuasa mati soki ezaki neti mutukutu amati na lute mais mutuasa mati ne bescalier azo kende biso mo ba congolais to tie maboko bekolo mususu bazo ndimaye biso mo to lingite po bomona ka ekolo na biso esprit mabe division ne koti za fayulu na répétons so ezali fayulu soki fayulu andimaki défaite na ye siko moni ba seklende ko mobima ba seklende ko mobima fayulu le chèque donc moki akuta zali liboso na ye donc vraiment ezali pasi na ma motema donc to calmer na baner to yebaka mwam to se distraire parce que loisir ezali week-end yo tout se divertir moukier donc na Vitry Lixon Kangi a organisé grand barbecue moko ezala na Vitry biso tout kozala wana to kenata to bossa na quand même makambo mususu na mutu na biso na kansi bozomo na on affiche donc Luxon Kangi a organisé donc vraiment Luxon Sokasa Likambo et Bindenge Zalaka et ça a bien donc barbecue moko géant tozala pour quand même tout le monde a idée mususu na kansi bozomo na on affiche donc Luxon bah merci belé il faut boki parabo ça ba makamba bo pour quand même elongola ba idée mususu ya mabe na peuple congolais donc siko nazali ko loba na bino bo yebi bien sûr Coupe d'Afrique, boyebi lelo tozali samedi donc Coupe d'Afrique biso tozo kota lelo en liste mendeng to monaki Égypte pays organisateur à Betty donc biso ndé tozawana tokoki ko lia bango tokoki ko rééditer exploit oyo to sala que to gagner sur Coupe d'Afrique nanini mais siko pour la première fois Mbongo président de la République alobaki akokipé yango bomo ke président de la République aza congolais neti biso makamuna biso ko azo kipé yango ezali neta kalate ke o ba joueur ba kei hôtel ba futité ba mzu ba futité mais siko joueur moko to ko fioto la mbanga te omoni budget oyo président de la République a type donc bino bozo mona ke donc président otozu azali congolais membre tout ya délégation ba féliciter président bango tout ba kei en Espagne donc bazo ça la préparation net be kipo to monaka ya ba mindele be kipi tout ya ba pays sérieux donc mutu moko te azali ke azo le côté tout le monde est d'accord pour bon mona souci ya président na biso parce que azali mwana mboka est-ce que namba ko za souci on parce que moi azali rwandais donc occuper toute équipe à Rwanda te occuper biso donc bozo mona ke pays na biso donc to zui président oyo azo occuper makamba mboka souci oyo ya Félix azana ngo kanamba ko za nango te donc tout ça là tout tous sima ya Léopard na biso poto honorer mémoire ya Ndaye Mutumbula donc bombardier na biso ti lelo muta battre record ya ba bi marqué na phase finale azate pe ekozala passe parce que tant kala obi tant to betaki na Zambie kala bando beta ba penalty te ba to beti na Zambie nul to beti 2 jours après to gagné 2-0 donc siko et ça la mrandengo na te donc pour mutu a gagné a battre record on a passe parce que siko za soki bu ba penalty les alaki bon si nul bon bête sous match après 48 heures donc Ndaye azali na do poto honorer mémoire Ndaye photo ça là tout aux six équipe na biso to gagner Coupe d'Afrique wana donc bon mona ke peuple congolais nyo surtout azali sima ba sali na Nzambe tout ba moni ke ezali occasion munene ya mboka na biso ba kotika président de la République te on moni ke dimanche oyo ya lobby ba sali na Nzambe tout ba sangani bango nyo surtout liloba moko ba kozana stade de Martyrs pona ko sambela pona mboka na biso ko sambela pona président de la République na biso po nyoso tout ekene malamu mais nyamunya moko ezali parce que ezali pe date moko et coïncider na retour ya opposant munene ya mboka na biso Jean-Pierre Mbemba et ça na problème te bato ba okende na ko sambela ba ke ko sambela bato ba kongolo ba kozala kuna et ça na problème za wapi ezali te ke basali yango so ni date wana ezali ki basali ko bandakala organisation ezali ki bandakala bakoki ko changer yango te mais il faut le kana ndengi moko ekoleka et puis ekoleka nango na ndengi moko bien ezali te ke o basali yango po ba gêner so gene mais non Mbemba ko ya na aéroport Njili azongi aye na kije na ye akoleka na pas zongi na ta kije na ye ezali en face ya stade Martyrs et c'est un problème te ils ont un problème d'organisation, ils ont un trouble. Donc, bateau, celle n'a pas bateau déjà trouble. Barozawana, n'a le sanga pour sambe la peau dans Boka Nabiso, bandokinet ya bafayu luana na besprit na ya mabewana et ya kozwa Boka Nabiso parce que Boka Nabiso il faut soit en vol ndeng tozo kende. Yangwana donc ekoleka na ndengi nyo surtout à malamu donc toyebike ekoleka na ndengi ya malamu.
donc sikoyo nazali koyokisa bino mpo bomona kaka bato mosusu bazokomprendre makambo ndenge ezali nazali sikoyo koyokisa bino message moko vocal mpo bomona ke bato nyonso tu bazali kosepela te na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso na kota baopposant en particulier na Fayulu mutu oyo abengi ngai alobi tolekisa yango puis tomonaki ke faut tolekisa yango ye moko tozali ate po totanga bekolo parce que boyebi ke ngai na kota ba tribalisme wana na telemaki yango pe na telemaka nango kaka donc mutu ye moko se présenter alobi azali mutu abandundu mais azali ko soutenir président na biso parce que président na biso penza azali président oyo aganyaki pe oyo pe akobongisa mboka na biso donc bino moko boyoka message vocal ya mutu oyo a se présenter oyo makambo alobi na kati bino moko boyoka vraiment ezali très profond. Oui, allô? Oui. Oh, oui. Alors, monsieur, la Bino, pour la mon intervention, dans tout ce qui se passe dans mon Ganadiso. Moi, je comprends pas. Yo, dans le monde entier, on a été président, a postulé en même temps avec la présidente de la République, de l'autre côté, avec la député. Et Salama T. Bon, on a autant en commun avec nous soutenir dans la Félix Tshisekedi. Oh, le tout bazou loba. Oh, le tout bazou sala. Oh, le tout bazou kusala. Ça sert à rien. Sur le président, il restera ainsi. Donc, il t'a tout mata fallu à Koutikala jamais comme président de la République démocratique du Congo. Ah, soit dans Moutaban Londo. Aloba ekolo na bango mboka na bango eza wapi tata leki ne nani mama leki ne nani wa osundola bato bandu kaka ke moto oyo aza moto bandu jamais il faut alakisa biso azali moto bandu ekolo nini bambunda baza kuna bambala bazali bateke bazali basungu bazali ekolo eza ebele badinga banani il faut aller dire ça biso. Donc, on a les 30 sur le vêtement, sur les lignes, on a sur le bas, sur la pelle, on a sur les lignes. Là, on a ouvert un peu, on a été pour vivre. Là, on a limité, c'est que c'est pas bon de la railler. Non, à la place à ça. Pour le bal, on va rester côté, pour l'ingé, tout le canard, tout le bal, on a mis un bande à côté, un bandit. Biso, tout le temps, on a biso, pour soutenir la biso, Félix Tshisekedi. Là, on a un tabac d'autre. On a vrai Congolais, na tata, na maman, na balé, na pour y aller, ils sont soutenus sur les Congolais. Bateau, c'est lui des colos là-bas, on est pour soutenir les Bango. Et les Sabans et le Roman, le Salama est zanté. Donc voilà, on a des millions. Franchement, on a des millions d'émissions tout le temps, même si on a tout à l'heure. Donc, on continue. Donc, Bino Moro Boitolanda, donc, Ndekonabiso Oyo. Passe na makambo lobby bon monde déjà que Moutapesi a postulé président de la République a postulé qui sous mbala moko en tant que député parce que yeba qui a reçu na été yo monaki mbemba sala ki yo monaki président de sala ki bino bosu bon monde ngo que Mouta sali candidature en tant que président de la République a sali mbala moko en tant que député national bon monique yeba qui a reçu té donc na minute bato bazo ebate bo yebi que donc Martin Fayulu a député national. Parce que Kuna Zouaki, donc Moutou Mubimba Sali qui est président de la République. Oh, Yumba Mosa peut député national. Donc, donc ma Kambounaye, elle clarté à Yebagi déjà qui a reçu. N'a répété l'issue la vérité bimi. Fayulu abima les chèques mo qui a zali kout liboson aye. Donc, bino moko bomoni to komi presque à la fin. Il y a émission Nabiso, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs Yalolo Chouami. Donc c'est ainsi que s'achève notre émission. Mais boyebi qui avant cette émission na pesaka remerciement na batu nyonso tu balandaka nga na ba dédicace na batu nyonso tu balandaka nga na kobanda déjà na Jean Mayel oyo apesaki biso message vocal wana boito yoka ya Martin Fayulu et puis na kopesa na oyo na kobosa na été parce que azali député moko azali indéboulonnable azali député oyo penza azali na souci ya mboka Ziko Mayele azali député moko
honorable, indéboulonnable. Donc, nakei na Nord Kivu, pesa kinga mawa mutumora komelinga parce que boyebi ke bato belepe ba komelaranga mususu pe na répondaki à kozala ye moka se reconnaître ba message ezalaka ebele na ba WhatsApp wana. Romona na se retrouver na 1000 messages, 1500 messages. Na kotala ngomba la mokote na zotala ndambu mutumora komelinga o papa na benga kayo yamba te na komelero yamba mais na koki ko yamba nyoso tumbala mokote na Rolexa tan ebele na kendaka malembe mutumora komelaki ngai azali na Kisasa te azali na République démocratique du Congo na mboka na biso azali na Nord Kivu boyoka bien Nord Kivu 5 minutes tout le monde est d'accord avant de la 5 minutes na staff na ekombo na Adrien donc Adrien message no la bandoko monate soki na moni nako tanga kombo na yo en plus yo osala Nord Kivu na ba internet ezaneti awate ozoro landa 5 minutes vraiment merci na yo Adrien na fidélité na ozarango na 5 minutes avec César Ngadi. Na repesa mbote na Liège na John Tumba donc yé na Liège avandisa masolo vraiment il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na katia Belgique pour na repesa Francis Atuna ba mbote trop parce que y a 5 minutes donc ce qui ezangi a kokokate donc 105 minutes à kokite donc Francis Atuna ba mbote ebele. Que anniversaire il y a la prophétesse Maman ni ezalaki lobby vendredi toko fetango na mukolo ya boyebi ke bolandaka ye na bémission na ya salaka na club original mikolo azozong sa sous bémission mususu ya repesa batoli na ba couple na bana basi donc anniversaire ezalaki lobby donc bon et joyeux anniversaire na la prophétesse Maman ni donc boyebi musala asalaka na site na bino cluboriginal.com akozonga en forme vraiment pour na repesa bino batoli. Donc qu'est-ce qu'on Afrique du Sud na Capton a message na ye pesa kinga penza chaud au cœur parce que ce qu'on mona penza batu bazali kolanda makambu na yo abetelinga masolo depuis radio depuis kala donc alanda makambu na ngai vraiment à la lettre donc azali penza mutu oyo azanga kate 5 minutes avec César Ngadi nazali kopesa ikeki Tobila, Bambote a trop Ikeki Tobila na Capton Afrique du Sud, donc 5 minutes avec César Ngadi Aratarangote, Azali Mokote Bango Penza Basala, staff na Bango, il y a 5 minutes avec César Ngadi, donc Bazalaka, na Jerry Mundele, Maître Flori, Maître Caché, na Maître César, donc Doinanga, donc vraiment Ikeki. Tobila ba mbote a trop fidélité na on a 5 minutes et marka kinga makas parce que Olandaka sikote Olandaka makambu nanga nyoso tu yebi na ndengi basalanga na makambu na ba site donc obetinga histoire wana vraiment et pesa ngai esengo makasi pesa ngai vraiment courage na salela kabino kaka be mission donc karaté to kokuta na bino kaka na Afrique du Sud. Donc na tikeleka na Afrique du Sud pour na pesa petit na ngai bula bulambo bambota trop donc yé azamuta est avandisa masolo na Afrique du Sud. So na tikeleka na Afrique du Sud na korobo sa petit na ngate petit na nga parler José Batessa donc vraiment esengo trop donc petit na nga na Capton donc merci à trop na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc une fois de plus je vous confirme que cette émission a été réalisé par Yalolo Chouame. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boye bakakake kanambe toko manke te kanamba kozoma solo na mbuchu tona dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya mukeboye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na banda konabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo.
Tolo de la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal na Longwa na Yapoto, donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, les pompe, et un muscle, et à quand il coffre, mon thème à mon thème soit il coffre. Si koyo, mon thème à mon sala na modanini, ko poussa, ko tindi kamakila est propre, na bamisisa minene, la barrière. Diabète est sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas, yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler. Ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali tali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukousé. A, ezali accident ou ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V, etali makambo a vaisseau. Ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, ou ezana cerveau. Et puis C, cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si on va classifier en mode 2, les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continuez à vous donner un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de kwa Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tinda kabiso mingi to ke ne libanda izakana comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama un peu mayele moko ya mabe o babenga ba male mayele ya mabe basi basala ngo pe mibali to bandi ko comprendre mayele ya mabe o basi basala kanango wana neti ebo so alo bakazi test ba okosa ete soki azo kosa nga pe na okosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde ba memaka makambo wana nga na mama Maria te na moni lo mo abongo nga motema esima te fona nyonga basi msusu pe balingana ba ke soko kosie andimi na so FCP vérité mon abonné kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balinga ke biso to kosa bango po bango bakosa biso yango to kosa naka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycologie. J'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau. On a pété l'amour débat. Amour débat. Dans le but, pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'akanté donc boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai